Congo Tchèque TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta na émission. Bonjour bandeko balandi chers internautes Mathis 5 belle de belle atoni sous bandeko balandi Congo Tchèque TV nazongi sous lelo na solo ya mawa o na sengi ba maman ba yaya ba papa toza ton ko ka solo oyo o mopandisa ngolokola ngai ndeko na nga Karine amemeli biso to solo na bino parce que du solo oyo ngai simbinga ça ninga pasi makasi Karine la star. Bonjour. Ok, bonjour maman Nangai, bonne santé, sans nous nommer le solelo. Oui, santé quand on a par la grâce divine, mais ils ont pas si mingi. Mon kilo ils ont maman, mon kilo tout ça malam, ma bé, tout ça ma bé malam. Mon kilo ils ont compliqué, mais tout ça ni. Pour la santé du solo à début mon mawa moko na robeti linga ngoselinga mawa kota na za mama kubota bana koyoka lisolo ya pasi ya boye bandeko balanzi lisolo ko zongo na légèreté te soko sa musala tika pena musala so to koyoka lisolo opesa lisolo moko simbi mitema et ça parce que moi na famille ya muninga le baby boy donc tout ça ba maman to ba parents donc le ripo ko comme na bisolo bi mais pour photo dans la prudence na masolo ya boye le photo solo la lisolo ya mawa Karine eli bisolo na plateau Karine maintenant lisolo bandeko balanzi mission boyo ka lisolo ko alelo. Ok, merci. Non, bandaliso, non, car bon, il faut remercier cadre qui toko, to vani la grâce, ya papa na biso mutombo. Et papa na biso na place à bien ben mouyamba, ça l'a bien pour passer sur cadre qui toko pour présenter mission. Et puis que mission et ça la passe na bateau Rolanda, to sani. Merci sur l'opportunité, papa na mutombo, non, pesi na sur roleka, ko beta masolo, Karine qui bil masolo, ezali tala na âge na bana bo mwana, tina koli bona kuta ma mbebele, mais photo solo on a batu. Lokwa liso no beta lelo. Isolo na bi keso na bando de tango ba wa ko tala ngona bi ke etala mama kasi ba émission nga bana na bandi ba maso na wa oyo ba wa oyo comme ça ma passe ce qui ça qui va permettre ki ngai na lobata kombo ya famille o na ngena loba de mes ama ba famille batu libala ba bala ni musika te ba bala ni kalate to ba banda ba bala ni 8 ans ils ont pas si mingi mais tout le bon kaka merci encore na ben muyamba pour na cadre kitoko oyo Karine kibilu yo akota kota kenda kenda mele na ndenga ba masolo mama nanga et ça la passe mais to beta kaka oui ya to beta du solo za boye famille moko boye ya master nanga nga beta masolo mote ki na imaginer za ma histoire vraie histoire oyo ele ki na dimanche passé et dimanche coulé parce que lorsqu'on parle de dimanche passé ça quoi lobby pour les toi lundi. Maman moko boye azali na ndako libala fille mo babale na mbali na ye ya cela déjà 8 ans bana babalani ko bana babale na baza mo pe bien moi ça sala na été mo bala sala ba ofa mo bien boti bana bango moi na minute o makambe comme be moi na skona âge 6 ans ou alandi na âge 4 ans liso na beta makambo na lo ba o eza na parquet et non la police n'a qui parquet te lobby to beta masolo parquet parce que mutazo sala ke e umela e va la police eza mobali parce que atali minga lobby ke o eza masolo ki ndoki mingi total na tola na va tola na marambo ya leta fio na babale na mwasi na ye master na nga za master na nga babale na mobali na ye pardon babale na mobali na ye ba va na ba mobali sala na ye mwasa sala te bande kwa mobali ya mwasi babite mo ne psatanga aza pe gradué akova ndaka bo monteke a dépendre kana yo mobali il faut asel sa biso pe ba famille na ye ndenge koma kali na mokili grand frère na asa na Vodacom habite leki na ngani mosala utanga kasi bo il faut yo pe obanda osala bo ba sing pe mobali ne pas permettre ye abi il faut ça mais avant ça il faut bana bazala na mutu mo ya surveiller bango parce que na famille mobali ba so basala na famille moi si pe ba so basala mobala proposer moi ça habite tout soit bon na bato ba yebi boy poto lo ba kombo na kombo so bi bon to pesa ba mo ba valeur ebele ba ko moya ba détruire ma bala bato boy poto ba to zo boy moi sabite ngana ko zo boy te boy wana so ngana ina zo boy il faut zala mwana mbali mbala pourquoi moi mobile habité ma barelita ma kabeleke belenga ko zo moi cité na kati ya ndako na biso bala bi non yo mo luka no bi moi mobile mo luka avant na rigini à se permettre de regarder ti na mbanzale mbala kati papa na otanga na kombo na ye nga na otanga kombo na parce que c'est ma B papa Jean sali ma B na otanga kombo na yo papa Jean non parce que Jean baza bébé papa Jean na bi non na été na bi ka prénom na ye papa Jean parce que nga na assisté ki lelo na tongo na keti kuna na okade baba komba papa Jean a motema ma B
papa nde eza boye nga nasalaka na nga nazongaka 16h nde naza boye naluka motu atalela nga bana alambela nga mpe asokola mpe bana bilamba bana bia mama problème te nga mpe nde naza boye na ndako na bana nga 4 mibale naza na bango awa mibale batanga na interna mama bango akufa bite soki olingi kutu semie obandaka ya soki oye ntongo ozongi olali ozongi ti poko papa na bite ngana na problème te bana nga basala ba misala soki exemple na kotika na ngana fana na nga kwa alalaka azali bele wana pe kutu osali bien ba pesi papa na chambre pesa ki ndako na bango siko ya fi wana pona otanga kombote abina ngana tanga kombote mobali abi marwe silande arobimsa pour ça mais biso nde toza bata masolo bakotika te isole eleka il faut na panza ngona otanga kombote nde fiana isa betenga lisole zaka ki tozwa caméra boye to leka to sala to filma bité moi ça bikari lobela non bali kuta ebité maman non lobo na so bena tanga ko metana na bata histoire on abike etala mabata ba otalango et ça la passe mais toi na choix te photo beta azu papa na bilamani papa na yuva na ndo ba pese pe chambre ai papa ndenge ba okana na ba futa ko lala na ko sala misala bana nyonso c'est $10 ye kamanga na discuter wana po ayaka na idée non azongaka on a besoin $50 qui pela ngaka bana olamba ko skola wa bilamba ndimi sko tango ko mamba la papa na palobite il faut so ko la il faut ndofutanga $100 mama se bato andimi na epe bazu papa na bazo ki papa wana année oyo 2019 na janvier po fiona bane musa na Vodacom na janvier na éviter pour la publicité na kotanga ba kuma ba Vodacom pe mingi te na sa no publicité na ebike fiona sala akuna kombo mutu na tangite po eza permis à juillet azi papa na komo vana ko papa na sopi kindoki poto loba eza kindoki to eza ndenge ninga na mona parce que so ba filmer papa na ok ka musika ba vanda soutenir pe bana ba ida classe tour atongo so ba ki tour atongo ya 15 jours na classe papa na zula bango fiena aso ba bana ba mila ba miliki na ba ondeza ki famille na papa sala na eti ma pa komo sala Vodacom miliki ezanga de ndako asondela mo baleka ende bana banda ko mela atila baona katso baye bana ba mila atia meti ya mo mo bezala na ba position baba mo baleka ye papa na tene kindoki na ye na jote justice ne te kata makambo papa na chaque 12 heures so bana ba uti classe baye bana wana basisa rapeni ya papa wana oh yesu aussi c'est peni ya papa na ndenge nini mwana na mwasi obaza ba mibale liboso na 6 ans na mobali ya mibale aza mwasi ya 4 ans mwana na fa panza makolo na ye papa wana azu peni na ye akoti na kata munoko bana wana ya mwana na mobali mwana na bando fiba ye akotana ka vanje ya mwana mwasi wana ya mwana na mukiri asala ngo banda musala potanga témoigner to ba betiye nde alobi ezalaka ndenge nini mama leli osala nini mwana lembolaka nini vanja mwana na mwasi so na lemboli wa mobali azu ando fiba ngai asana ngo daga doka ki janvier ti siko asala ko ba ki 9 jours une année non te tout ça ce qu'on a novembre bientôt en janvier dans 2 mois de comment une année ah bah non en janvier presque pas une année 42 mois maman papa na azora ça bongo so kasisi soki ka comme na tango ke a éjaculé azuba super mananda mapesi mwana wana o mobali wana mususu apesi mwana na mwasa meli et qu'on a beaucoup habitude so apesi mobala babosa na lekai témoignage na loba oyo makambo nyonso bimi po papa na a témoigner on suka et ça nini po ba découvrir ngo asala ko ba na 9 jours ya yo jour moko kaka ezara ya nzambe et celle que papa wana na mama wana basalite bane comme na bango loko akirti pa mobala lali pongi ya mwasi amoi papa bango yesko ba ole lekai mama sko comprendre te lekai ma o déranger ba ila lekai bana ba boyo mena po papa na pesa mon kombo lekai papa zo ba bileka yo ba parents na basombela mwana wana ya mela na pona énergie parce que bon ba zwa rango ba mela ngo na ba super na ye papa wana mwana o mobala lalaki ya mwasa monika ba pesa bango nini ko kisko ezaki dimanche po papa na tikana na bana na so ba bimi na bango eza kwa heure ya cha 12h bana fo ba mela so petite classe ba mela ba super na ye papa na mwana na mobala o a fiba na lali ya mwasi aye amoni papa bongo leka tik mama leka ezate leka mama temaza mama ima mba longola papa ne mwa longola direct bana ba bimisi peni na ye azu mwana na mobala zo fiba ye nitatango akoza bambola nini mwa to iba komona papa na yeba age nete loko papa ndoki bono ngolima age nete mo to ba obeta ngo kuna bokele so inga ile na tongo afana ya boy na sa émission na boy afana so na bike pourquoi que ça mama beboy ozandoki mama na biso camarade na nga wana
a régler na minutes amona ngo kindoki abengi papa na o mela leka yango ba vandi maman papa bon wa bimna show ba na ibate leka itete to mema bon tamusu o bon ba olinga yango to kena ba foot market to sombela bon ba leka ye mususu papa bon wa bimaka na chambre pour pas aki olala o ya mwasi aki olamisa o mobali ya bana lalaki la muse notanga komuti bana na bazana ebite ba mela décret nini poto mona ba PD ba obe ba nzoto po ba melaka ponza masale loko ane so ma biso basi ezo rara na ba place o sengeli parce que bana bazongo ba combien de mois bana bazo kota bona kata nzoto kapina ki ndokeza oyepo o détruire foyer batu obebisa bana bato boso ko za malade parce que lorsque muto so fibe loko wana histoire o ekene musika papa na ye papa on a bimi maman ya mobali asusumuki na pongi ko susumukiza kwa mto lamuki kwa biso atrolinga ko susumuki na pongi ala muki ya evia papa bango mona mbala ndo simba peni ya papa etirete papa le comme ta fungula ah toi bata français quoi biso toi trop français tu comprends avec c'est moi na français oto simba nini wana na français balangue wana mona oh mama sutuki nini mona zo système mobala ye aye passe mona na andako simba bon aye mama bango etala oh ni laisse papa boy tika bo simba papa boy ndenge nini ya moi c'est hotelima abim aisi mobali moi c'est abisi mobali tika mo total elo ba sala mona fokoli tirette sko ya mwasi akobisa papa bongo afongola po ye bango basala keloko wana te mta fongola on va bimisa ezai papa Jean wana papa Jean vino mo bimbo tika réussir te parce que au baby si foya bato mona na mobali aide papa na maman na bobi ça louche non on va manger les laits caillés on va boire les laits caillés moi na mobala ndolo ya moi ça ndolo parce que mobala insister papa na bisa tema papa bongo bimisa ndeni maman papa batalani faut bien papa Jean bando bien papa Jean papa Jean osat jour moi ça la quitter jour asala kata bimaka oba na ba utimboka baye il faut ba msuna kabola bango na ko vivre ka atende na sana fana bango mi balé bana bango baye na sana mi balé charge nzambe pe alala kati ba insister papa Jean na aye ko ya papa Jean na ya moi c'est lobi boyabi makambo ne to mona bana parce que ba osimba ta mususu biso to ebiti soki ebimi ataka bango ngo to neni ideteke ba melaka yango monisco abone bito to benga la police ta papa Jean na ya ba monika ke isa mamba sex tango efe ya osala bongo ba idepete ke papa na asala bana na bongo ba bengi la police aye ba bisi la police to ba expliquer ndenge makambisa la miti sko bana ba lembi ba fandika kwa moko amka lelia lembi mama na papa ndo expliquer to yebite ye moko papa Jean na ya nanu to la réaction nini oyo asala na bana na biso ba bengi la police batami na pangwana quelque part quand le pont papa Jean paye ko yaka papa Jean za kota wana ko benga papa Jean na temps o bango ba umele za ba 12h to ba 13h papa Jean ko ba 17h30 papa Jean ko na le pont wana ko mona bana ba oya wana mona mosa lela lembi yamki papa Jean na kota kana le pont boy a mobala ye a sentiment ba ko li papa Jean asim papa Jean na peni na ye akangi na peni mon papa Jean a barré ce que ba fiona na mobile ne ba ko mobeta kara ba so ko ke ba mona te réaction ya mona wana moni yo ba remarquer loko ce que ba sa te papa Jean remarquer ke bana ba si ba pe na ye ba moko quoi papa Jean ko et puis pe Francine bana balwa ba je crois ko ya fait quoi boleni ni bo c'est bon ba je maman bité ba insister wana ya fandi abunzami papa Jean naza ce que so ko formula moi c'est na ko quitter son mot et puis si papa Jean talier bo et tikaye asala eloko ya lingi mobali na bimina libanda akibengwa policier tamse tikaye asala eloko ye alingi andi ko fungola itirata papa Jean na bise ko simba te mobali na libanda ko simba yete asala eloko ya lingi amoni ko insistance moi si tara patron na ye mamoko atikiye masona solo la o na to bete na vi na ngajik njili na Paris sale mabe parce que yeta na beta masola na check awa aibi kiaza pour Karine na beta masola so nga imagine des mots imaginaires bien histoire moi imaginaire Karine qui va zala donc elle solo donc histoire vraie et histoire vraie pour essayer na bi que pas check papa so mutombo azo caméra na papa si mutombo azo caméra na connecter so ils a permis arrondiment parce que ba parents na ba permettre non te ba pousser ba koti la police abi papa tika mwana wana asa mamba lingi alongole souve kala so ko mona ko alongole tirette mona na mama na gangi mona na nga amona ka peni oyo po ba ina réaction na te papa tika na osala kanini na bana na nga
après tant on l'exa bango pénalité maman na melisa bango te basola bakoti na banasala ni eloko na bango ezakaka bolimbisa ngai nde naza boye la police akoti na kati zaki te ke ya lo bango ka pamba posala kanini osango depuis quand na salon banda bobozonga na musala awa tango mwana na fibaka ngai na boya ki kozwa kango na chaka eloko na ngai na ndota mwana wana ya muke bokoyeba po aza mwana muke na fibaka mwana lali siko ya mobali ndeto na bimi ngai na mekisi wana mama ya mwasi ya bana wana akangami la police batalani na basoda papa osala bongo kambali bosobi ngani na zamu na ndoka tambila na nga kuna na Mbanzalemba tant d'attendre Mbanzalemba na yebiki histoire ko bana Mbanzalemba so ba otala ngo na yebiki livulu Mbanzalemba rigini ba yebiki eza histoire a film ko bonnet eza permité abeta ngo pour lobiki obenga ba caméra zaka biso morote e ko ya pour filmer les papa na bazu bakangi papa na ko bakangi papa wana ba parents ya mwasi wana ba yena ya mwasi ya fille wana ba yena ya mobali ba yeba ndoko na ne mwasi yo se ke bana oyo bosala mwana na ba ki osala examen ba moni eloko te o mwasi ala ke ba sala ete po ya lobby ba beti na minutes o fille wana ananda ko libala nete mobali alembi nzoto makambo esaskoyo na la police ba boy ba bi parquet ba ko kimisa papa wana ndenge la police nemso mama na biso RDC ezalaka faut ba sisango batu no papa na asala bana na ndenge nini po insister lobike na kokate kozwaka nini nanga kochaka ye yango na melisi bango fi wana sko lobi qu'est-ce qui prouve que yo sala ngote ko fiba ba ko fiba yo kocha tanto kocha on peut likolo eloko no ebimi ni mai na ebimi ozo pesi bana yango ngai na likambo esi to solongo ye moto ba ko permettre bon monango so ba bomba bana poto ebi avenir a bana basa ba minere baba minere bomba bana soki ezake caméra na biso eya bana livulu na wenza livulu papa Jean na wenza livulu na la police livulu ba boy ko memona ba la police munene parce que ba kozwa tana e bazu papa na bakende papa na mukolo na lobi soki pe alinga memona bandenge ya ko la police c'est rien il bata français papa na la police c'est rien mobala ya fi wana la police c'est rien ba kozo apé bana wana selon idée na eto yebité ninga juger la police de l'état azamuto à l'état même faut tu na lisolo ngala la ndenge ngo bandi kubanda lisolo na kati lisolo te mais na ndenge ba sama pipi na mwana ndamba lisolo faut na condamner maman parce que ceux qui a nzembe ko sala musala na tende mobala boya ki banda lisolo ke vanda bokola bana mais ba commune ka tu sika o ba famille ndi ba menace ki o mona bisanga classe na biso au monde sika sika famille non ce qui dans ba commune 1 plus 1 égale à 1 o ko mobile na lobi non famille lobi le te sika te ba na passe ce que ata to bete na ndenge ya maladie ce qui malade était mais loko nini spirituellement oh papa on a semé na kati ya bana yango ne papa na bike e ngumela to dis pas que la police ba tangisi 20 ans mi be ko so bike ba za ba mineur 20 ans 40 ans de prison a sali yango 40 ans de parmi mais c'est mas nini ko mona bana na 12 heures juste bana ba tomboki ba se ba ka penu ya papa mukolo wana et loko nini a semé na kati ya bana wana donc tout ça de solo oh la deux contextes spirituel physique. Donc, on a vraiment condamné mingi maman parce que alors non moi c'est moi na boto c'est mobile na yete asa maman moko za port d'entrée à famille na ye ce qui tangu nga elo no loba boye ma chérie na kati opété excusez-nga maman journaliste elo no loba boye soki obali ezaka ke mwasi ya bali il faut ala na mibeko no so mobali na ko bali to monaka soko sengi mobali eloko ke na sala mobali boy tant so pe pour éducation bana na so ba vanda ki penda ke ba vandi na bango kana libala na bango ayoki pe bande ko na été ba insister ki mona biso fatanga e asala musala parce que atanga amata université pa maté mais le comme il pour na nini soki on dit que il atangi il faut abad tala ya oyebi avenir ya bana eza sacré pour na biso ta la bana baza bénédiction pe libala eza li pamboli yo obali mon mobali za na makoki ko lesa yo na bana il faut tout sona mobali na yo tala lo ska cheba ngana ta no spirituellement ya bana avenir papa so elo pesa pasi mama nanga elo sa pasi ba biso pe bana basi yo azu elo ka banga kina ko za mwasi po to mona ba basi ebele ba malade baba ba komozwa azu yo osana ndako na ye akazumo elo mo ba che po ba iso apesa ba ministère biso ebele atoka sango alinga boy na yazo epapisa valeur to ba kombote wana to yebi na sima ba so abanga ki mona mwasi non omoni elo komo ya mutu ya na bana bolingo za confiance omoni elo ka mutu ya na bolingo za na confiance na mobile na yo omoni ko sala ki mwasi wana
qui na confiance ya mobile na yete donc na que peu loin avec sur na yete ko banga question de tout musala moi si de ce so bangite mabe makasisi et yo bien moté zakala liboko kute koma zakala liboko koma banga ko banga mais tu dois se mettre sûr ya couple na binu pe ya foyer na binu to boité OK mais maman ya pas si sauté le batam sou libala vient na ngai kai embeli bula diamai na mwasi na Bruxelles kuna na mise ka buya ye ba fana na bango bien tam sou na assurance makamna tam sou ko linga ko ta makambo te mais ye bana ki chasse ma bezali mais ma beza partout na confiance za tena mabolingo ma beza partout na monde entier ma bezali bande ko balandier Congo check donc bolande solo oyo oza premier volume ali solo oyo donc le so photo si ça mo deuxième volume troisième volume non ça la sou on a so ba permettre te mais non ngana olandelango na ndenge na la pesi suite al kambo eza parce que na rolinga te na bandi première et pour non to beti le première photo beta deuxième pour pas ça combat ça news et ce qui ndenge ni solo oyo donc photo beta le solo oyo il faut quitter sur le terrain sur ma chérie ou sur sango mususu pour so ba permettre que to pe sa caméra et que ni na zala wana na benga caméraman na biso detox aoya pour filmer en filmant aux images mais ça il va permettre de non la suite à papa parce que mon bali on a insisté que il faut y ba t'as comme ça confiance à la police non ça la police congolaise confiance ça la police parce que ça la justice y est mon côté l'état congolais ça n'est pas ça la justice conseil grâce papa nangai s'il vous plaît que ça la justice y est mon côté n'a pas de problème toi tu dois se prier pour tes enfants si la justice congolaise et ça la moussa nango et parce que ça moutou ya l'état asa mutu na yo te asa mutu ya bato ya l'état tika l'état et ça la musala nango yiso to loko mutu ko sala mema ba na makola nzambe sambela pona ba na yo ba wendre bango basala nzambe basala mboko pe assurer te bike moi du solo pe basala nzambe mingi basape ya mambutu mutu mais ba ba kanzambe loko la père spirituel na porte compte de Dominique au mimo to l'église ali loba kuna ba na ba prier malembe pour les abonnés la prière na bango na mpesa basambela te wande ezala bango suite à émission o ezala soki na ki so ba permettre to na caméra yo zala wana interviewer ba tout so ezaki ba boy na ba caméra ngana za wana pona ya kolobango na ba o balandi modo e baby mot de la fin na biso ma chérie to pesi mot de la fin nga ezaka ke boze la suite oyo nga mona zala wana pona landela ide oyo na pesi bambote na ngai e pa vie na nga jiklonjili prêtre kai mbali bulo ya diamant et monter ma misée kabouya atalaka na Belgique bambote belé la star na bino yeyo magiga gigiston la donna ma maman chérie et Blaise Bobo talaka la star na bino yeyo e bato nyonso balinga Karin Kibilu azaneka à présenter mais ma solo ezali à la star ma solo ezali talaka ngai famille voka Mombagian voka Herman voka la star merci encore na vie na biso talaka prêtre talaka mukolo site check vient à biso mutombo talara papa merci l'opportunité au petit na yo asala se déchina pesa ma solo ezalaka biso na ngana obeta ngo ya ngamo ya vie na ngai mais funa senga no permission pas mutuana afana beta na obeta histoire na ngai pe na obeta ngo na luka na tanga komba fi oyo asanga mabe ngana otanga mais ye mutuana talara to pesa respect et pas mutuana to sala merci maman merci bandiko banandi émission ya Congo check boki du solo sali pasi ba maman na ibike ba maman za toucher na du solo oyo donc ngambo ko teke maman o sali nga pasi mbote na bandiko banandi nyonso émission mbote na famille Sesengi ma grande sœur chérie Marlène Sesengi mbote merci beaucoup Ben Muyamba boss de boss notre sponsor officiel na cadre kitoko pesi biso mbote na libulu ya diama kai mbe prêtre mobala mwindu merci na famille mobimba na Belgique esika bazaba mbote ya ngoyo si mbote na leki ya boss na ngai Brigitte Savane na Switzerland mbote no yango ma chérie continue kolanda chaîne na biso Congo check TV boko la dessus te on desika news ya solo vandi on desika vérité Kinshasa to lobela ke vandi donc merci beaucoup na ba vie na nga Wilika Menga Switzerland matata de Bundes merci ba vie na nga ba conseil na biso ça na toujours bien je vous aime beaucoup bye bye Congo check TV merci beaucoup dombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission